cinématographique, la liberté. Liberté! Bonjour, bonsoir, bon appétit, Nabalandinho Soya. Chati la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Chaîne Nanga, chaîne Nayo, chaîne Nabango, Balinganga, Penalingrabino. Quand t'as opé Balinganga, tenga la Lingrabino toujours parce que Nassé Labino toujours Moussala, Kitoko, Maka. J'ai dit merci à mon réalisateur, 9 lumières Nenga, la Balobi Mozalisi. Donc, on veut dire qu'il y a des Mozalisi solo parce que Bazalisi Wana, Bazana Bango et à l'Okuta. J'ai dit merci à mon caméraman Dimitri Bongania au Pazan, ma caméra. Pendant ça, là, toujours Moussala, Kitoko Maka. Retrouvez déjà cette émission sur Africa Telema TV, Moindo TV et Congo Bopeto TV. Voilà, nous sommes bien ici pour nous. Lobele labino makambo obo senga kinga obo bakina lukato mekampe ko solo na concernant ça. Quant à moi, j'ai dit merci Anda Emaïle l'Africain libre, mon papouche, mon partenaire office balobi yenda zalara toujours wana pour nous soutenir Chati la Star TV na ba conseil et puis na makambo ebele. J'ai dit merci à ma coordonnatrice non singa lula moté Makijos Maya na Paris na Mele maman na Emi et Winnie. Nous sommes ici avec notre monsieur Tata Ndombele. Tata Ndombele oyo toko mekampe ko beta ma solo concernant église ya Vuvwamu. Bonjour Tata. Mbote mama nangai mopanzi sango mbote pe na bande ko banso bazo ibongo libako ya kolanda biso mokolo lelo. Nga lobi bonjour yo lobi mbote yo lingi no lingala po ozomo indo. Bato ba confondaka bonjour ya kambote te. Bonjour ezesoué. Journée nange kozala pe bonté. Mbote c'est salutation. Ah bon? Bonjour Eza ezesoué. Nto musupe mokolo nange zemala mote. Bongo nde ni nakoya nola bonjour. Te. Neti yo boelelo mokolo no eza kitoko to eza nde. Eze na ba entre parenthèses. Merci beaucoup Balobi. Bonjour Eza Nango souhait tant suspect mon colonel Eza Nango malamu te mais bazo peso kaka. Bonjour. Quant à moi j'ai dit bonjour à toi Gelor Kitoko na katsa Paris parce que yo mkono lelo Eza Kitoko. Tozongeli yo tata to mekampe ko beta masolo. Qu'est signifie olingi mingi lingala. Et la qui signifie Vuvwamu. Abréviation wana. Abréviation ya Vuvwamu eze Vutuka Vanampambu Uvidila. Zonga na esika obungela. Yango wana Vuvwamu. Zonga na esika obungela. Voilà. Mon caméraman, okokozo na ngango na monyango likolo pe kuna mo insert ba mekampe ko mona signification nango alar ba mona pe elakisi nini. Zonga esika wuta elingo laksani. Zonga esika obungela. Bato babunga. Lelo biso toze koloba cause ya souffrance ya l'homme noir lelo. Koyamba ba religion importé. Lelo soko baze ko beta lisolo ya baindo, boze ko mona lokwa moindo abandi na 1800 to na 1482. Tango Diego Kawaye in Afrique. Nzoka nde to bosani tango to kendeki na baitero balobaki na biso l'Afrique est le berceau de l'humanité. Afeli Keze e bandeli mo banda esika mikwa ya kalakala mimonanaki. Bisonde na Felika to bandaki écriture kokoma. Bisonde to bandaki civilisation, bisonde to bandi ebende, yonso science e bandaki pa ina biso. À la grande surprise moto asalaki maimana miso azalaki sans Nzambe. Falaki bakumba Biblia, falaki bakumba Coran, bakumba nyongi po Nzamba koma na mabele ya Felika. Te. E uta to yamba ba nzambi wana. Esika ba indo bazonga sima. Tant que banzambe lingo laksani parce que pour nga na yebi nzamba za moko tant que banzambe lingo laksani tango na lobi banzambe soko tanga ka Biblia eko sambela ka Nzambe obenga ka ye Yahweh okotikala na seconde te ko benga ye Allah. Bato bakei na Islam ba ko sambela ka Allah ata na seconde te ba benga Yahweh. Bato bakei kune sika babelela ka Izwara ba bouddhiste ata na seconde te babengi Yahweh to Allah. Elimboli milimo misato ezeko kamba baloposo misato. Kaka yo moindo obeleli Yahweh
kaka yo moyindo beleli ala kaka yo moyindo beleli izwara te ba bouddhiste ba yebitina ba kobelela izwara ba européen to loposo pembe mindele ba yebitina ba kobelela ka Yahweh ba arabe ba yebitina ba kobelela ka ala bongo yo moyindo. Merci beaucoup, Tozozongawana. Moi, je dis merci à Trésor Nkiangu depuis États-Unis, Balobi Congo Référence TV, mon boss. Or noir, kuna kata États-Unis. Biso ba yindu olobi, bis batu pembe, batu nini, pona yo, nzambe, aza couleur ni. Ce qu'on a kei brutalement, na ebike koko solisa bato. Mais nzambe alati balangi ndenga mi moniseli na bato. Ye moko moto alobi bino loposo pembe boko solola nanga na kombo ya Yahweh. Bino baindo boko solola ngai na kombo ya Mpungutulendo. Ba asiatique boko solola nanga na kombo ya Izwa. Ça menem ta qui différence wana. Tango toze koloba nzambe ze kombo ya être céleste te. Nzambe auti na nzayambi mokili ya mabe. Lokola côté équateur esika ya ibatiaka côté balobaki nzambi nzayambi kuna balobi nzambe. Mokili tango ekelemi le créateur azangi kombo to qualifiaka ye. Tango toze komona nzete matiti yonso ezena mokili tolobi le Dieu créateur azangi kombo. Soko to keina ba na ba identité to bengi Yahweh. Bokenda na ba Bible de Jérusalem, soko batangi Yahweh bati entre parenthèses Dieu personnel de l'Israël. Ma question est que nzambe pona yo aza couleur nini? Aza moindo, pembe, rouge, vert. Bato na bato nzamba ze langi na bango. Donc pona yo nzambe aza na mutu na langi na yo. Na langi na bango, biso nzambe na biso moindo. Nzambe na biso moindo de nani? Wamba Mpungutulendo. Aza mutu? Nzambe na biso baindo aza mutu. Masolo ya banzambe te. Kasi yonga na lobite tango tangi kombo wana. Kombo nini kutu? Wamba Mpungutulendo. Aza mutu to aza nzambe. Aza molimo te, yinde nzambe te. Explication papa po o meminga tellement likolo makasi na. C'est vrai. Nebike na okukasi ko kitate parce que mon juriste d'affaires Dan Makangelo, il faut me kaipe ko comprendre. Tango tangi kombo ya kombo wana, c'est que o meminga likolo makasi. Tata keli likolo na se. Le très haut. Deutéronome 13 bato bakenda kotanga. Bakomona tango nzambe akeli mokili akaboli mokili chaque peuple sous l'autorité de notre céleste. Bato na bakwa asali bango. C'est différent tango batangisi bino biso yonso touti na dana Eve. C'est faux. Bato na bato bakelami na koko na bango ya yambo. Biso sauti ya dana FT. Nzamba sala ki bato mususu ne bande. Mais na lobi c'est faux dana Eve bazé bana baleki bayena sima. Ah bon? Biso esito misalela. Ah bon? Mais oui, kenda kotanga soko na Genèse banda soko na 4 kita na soko mona ke Kayin sika kenda akuta mwasi ya bala. Pe aboti mwana mwasi wana utaka wapi. Po bazalaka be mibale Adana Eve. Baboti Kayin na Abel. Kayin abomi Abel batikali misato. Tango nzamba zeko bengana ye. Kayin lobi kune siko zeko bengana nga bato wana soko bamoninga bakoboma ngai. Nzamba habite soko bakoboma na evangeli wana yo 7 fois. Et si Kayin kenda na pays de Nord akuta mwasi ya bala mwasi wana utaka wapi. Bato batala ka Biblia basosola kate. Biso yonso to utite na Adana Eve. Peuple na peuple nzambe ati ezelo kwa mobali abali basi na yeba sato to banei. Alobi mwana na mwana akopesa rapport na nzila ya mama na ye. Tango toyoka ka ba Yahweh bazeba Dieu créateur te. Ah bon? Bazeba ba être superviseur bangonde bazeko konza baras baloposo ya bato. Ya wako zo lo sambo ya loposo pembe ya bana na ye Melek na Sedek otolobi Adona Eve akomise pa tata keli likolo na se. Izwara akozwa lo sambo ya ba asiatique izanangina izanami akumbie pa tata keli likolo na se. Bongonde mokili esengelaki etambola kaka yo moindo oyebi bankoko no ya bandelite oyebi nzambe na yote tango kei na christianisme na Biblia yango bapesi yo bilei ya bamboa Matthieu 15 biloko ya bamboa bopesa na bapaya
Kojak no a tendance solide na kati ya Paris na ebite so makambo yo ngaka nde mutu nazo comprendre te tobe na makambo bazoloba ande ezo kokota ngezo bima na ebi ke bino bozo comprendre parce que ebele bosa kuna bo comprendre na ebi ke nda ya mayele l'africain libre na centre bikote le nengwa la force africaine bino bozo comprendre pour ngani na zaboye il faut na tout nazo kezo musu pour na comprendre pour nazo comprendre na nga eloko moko te Adolphe Mbodo 001 papa tango zoloba biso baindu nzambe na biso wana nde nazo yeba te nzambe na biso wana ya noir aza nani auti wapi et puis pourquoi biso bino ba noir lelo bobotama bongo te bokomi on na kimukolo koloba ke nzambe ya ba mwindu obotama catholique n'est-ce pas motuna kitoko vraiment esunga bandeko balandi nalekaka na catholique po baboti bakumbaka nga na catholique tango na bandaki na motu ya masolo na lobi toze komona lokwa lisolo ya biso ebandi na 1482 tango mondele aniati awa nzoka nde yango te christianisme esika moko te nzambe azala importe ba importe sardine ba importe mayonnaise mais bakoki ba importe nzambe te tango mondele na ino ayei te bakoko na biso basambelaka to te mondele moto aye na biblia lelo boze komona lokwa biblia ekota na kimia te biblia nde boti traite de noir bakata basi mabele bakata bankoko maboko bakunda bango mobimba po bayamba biblia ah bon ouais yango moko lelo entre parenthèses soki ozemo pandisango kota na YouTube contrôler papa uti ko wanga na biblia papa uti ko wanga na biblia yango boti ba pede yango bota ba lesbienne bref lelo kaka biblia wana biso ba indo toyebaka nzambe soko ke na bamboka na biso ba itobota mina bamboka kadene alaka te hotel ezalaka te malewa ezalaka te bato bayebaki na kozwa eloko ya moto te po eze na mobeko moto akobukaka oyo alonaki mondela ekumbeli biso christianisme adevie biso na bonzambe na biso ah bon tango ozoloba ke adevie biso na bonzambe na biso ozobosana ke yesu nde ayaki kokufa mpo na biso tozwa lobiko bino nde boli bokomisa yango bongo je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël na tinda mabe pona ba ebole ebunga ya ndako ya Israël Jacob etango abundi soit disons na nzambe nde balongoli ekombo ya Jacob bapesi ekombo ya Israël abotaka bana 12 wana un peu plus tard bakomi ba tribu po bakobaki ko botama yo na ba tribu ya Israël obotami na tribu ya nani te to welela te Yesu ayebi awa te Yesu ayokaka lingala te ya Juda parce que Jésus ndaza descendance na biso ndeko boli bokomisa omoni ça fait mal au cœur tango mosubino kobeta tolo na Jésus te pour même moto yaka kobikisa Israël Emmanuel Jésus te Jésus zelo kwa surnom vieux Mujos vieux Karajes ba Jésus pe balaka belé na période wana balakisa bino elongi ya Yesu moko lokwa mbe meku lokwa sanya mbele te Jésus azalaki yanke moko ya mwa kuluna boye ah olobi Jésus pour na facilité pour na facilité compréhension ya bandeko balandi Jésus azalaki mwa kuluna moko boye ayaki kobundela akutaka Israël ezalaka colonisé na ba Romain ayaki kobunda po ya colonisation ezaki lokwa kuluna mena lobi na soko zamba kasa moko bokoti na zamba soko na zando ya bato opanzi biloko pe batikio te baye ko kanga Yesu moye ko la bimisi mbeli akati litoi mbeli wana azali ko lela ngomanga te bazaki ko tambola pe loko akaba kuluna na ba machete me balakisa bino façade mosusu ya Yesu te bozo banga po baloba zemi ya molimo mosanto yende mwana moko ya nzambe wana eze bisharabia biloko ya bana mike nzambe a Sainte Maria ye nzambe ayebaka ke Maria mwasi ya Joseph a Sainte Maria te Maria azwa zemi ya Saint-Esprit a Sainte été ebima ila sika ba zemi ya bato ebimelaka po nini ebimaka ata na monoko te wana miracle nzambe eze miracle te balobi
tala to sungaka bandeko bazali kolanda biso to sungaka ange Gabriel etango abimeli Yesu alobi te na ye kopesa yo zimi na maboko kwa kado te alobi okozwa zemi mazalaki mwasi ya Joseph te bino bokati lokwa badesinaka Joseph mobange nzefu ekweya ndazwaka Maria po abatelaka ye te azalaki moto na ye soko bakoti 18h te etongo imagine zemi ya ye bolimitaka meme nzambe yango bokumisaka tango bolobaka bota na Marie sika baleki ya Marie babenga nzambe wana semeki bon tokoloba nini Marie azali mwana ya nzambe to likango ya nzambe po apesa pe dot te ye nzambe abota na mwana bato te wana eze mwa makambo ya kala biloko ya mwa bo mwana lelo to eba realite te bato na bato bazali na nzambe na bango tango peuple abotami peuple azali kokola esika mopepeze esika mai ezali kochola esika présence divine présence ya nzambe ezali koexiste esengelaki te tozila mindele moko baya oyo bayaki mpe na nzala koluka bilia bakumbela biso mokanda mai maso masalama na biblia ebanda mpe suka kuna banda na Genèse etina Apocalypse. Pona yo makambo nyonso ekomama na biblia moko te sama na mboka na biso Congo République to nyonso te ekomama na biblia esalamaka na poto na banzambe mindele ndenge ozoloba wana soko to mosu bino boyebi yango bokoki bolakisa à part etant mosu tango Yesu balukaka baboma ye soko na Herode akimaka na Egypte à part Moïse bayaka nzala na Egypte kasi esili ya biso lisolo eze wapi moyindo na biblia ebandeliti suka bimeli place ne bakokabela bato oyo ya libabe bakoloba soko Sham po amonaka bolumbu ya Noé bakoloba soko Esau po abotolaka soko lipamboli ya Jacob moyindo auti wapi moyindo azalaka na kombo Esau te moyindo azalaka na kombo ya Sham te biso zeba ngala biso zeba botale biso zeba ndombele wana nde bakombo ya bayindo biblia elobeli liswa moyindo wapi ebandeliti suka ezete awa to yambi biblia yambo biblia ekota bankoko bakelaki na utaye koyebisa one bandele écriture banzoto ya bafaraon bamboma yango avant Yesu abotama telelo eze intact moyindo wana sans christianisme ayebi ko transformer bende ayebi ko tonga ba pyramide ayebi ko sala miyebi choisir na biango posa mais avec christianisme moyindo asali nini ata tonga to yebi ko sala te eze bonzambe to bondoki eza bondoki o biso moko bayindu to tie parce que lelo oyo olobi ki na kala makambe ko sala mebele biso pe toyebi tango to botamaki ba makambo o bayindu banda osala bande ko monana mais lelo nazo comprendre te mayele yango ya biso moko bayindu ke wapi te tango yo botamaki déjà moyindo wana ya bible kaka asala ka swe lokote pona nini bosala swe lokote kasi poto yamba biblia te ya wenda à désorienter qu'est-ce qu'il y a à voir entre bible na ko sala musala non to comprendre to sosolisa bandeko mosala invention et inspiration kozwa maye inexistant maye na mokili ya molimo kobimisango na mokili ya mosoni inspiration foi cadre na kozala na bino tosambeli maître moko tosambeli prophète moko tosambeli nzambe moko nzambe wana Yahweh na nzela ya prophète Jésus Europe etongami nzambe wana moko biso tosambeli biso totongamaka te même nzambe wana ba nation na bango ba nation puissante biso bobola bango richesse biso bobola bango mayele biso bozoba bango bozwi biso pauvreté pona nini bino bolingo condamné kaka batu mwindu batu pembe plutôt parce que biso moko batu mwindu toza na ignorance oyo bino bozo lelo ebele bavai na poto wana baza batu mwindu bakenda bakota na mentalité ya batu pembe siko oro condamné bango parce que babimi mboka na bango moko kutu awa azarasu na valeur nango te akofinga ngo akolakela ngo mabe akopambola yango te na maloba na ye na vai na mboka bapaya azui nationalité akuna komi mundele français américain anglais sikoyo mboka na biso mo tozo nga to pesa ngo valeur to tozo condamner yango religion et influence ka culture po nini batolelo bakomi na posa ya kokenda mikili ya poto kasi religion ya ekutaki na mikili ya poto te lelo foti ya kabelo foti ya plante oti ya manzaka suki ya mindele fo bakisa makiki
lokwa céleri ya mindele mwana botami ekeko eze kisi fo mwana popi ya mundele sentiment wana bandi kopesa ngo mwana de le bas âge mwana wana tangi soko alobi français te abimi lokwa aza issu d'une mauvaise famille faut aloba français pour emonana azena na une bonne éducation kasi bo désorienté mwana wana bolongoli ekozala moyindo moto soko aze moyindo tuloko ngai synonyme ya kubuka mais ça complexe biso tozala justement complexe wana outil na christianisme eko sa nina makabo papa na peso exemple moko ngato na banda kokola na monaki exemple moko ya mke typique savon na mona ba mama kala to pe na ba village na biso banda osala savon ya oskola ba sani na mafuta mbila ba osala lango savon e banda ya petit awa na Kinshasa nga na mona ngona suko elango ba sani mais sikoyo ba savon wana ba créativité wana ekenda wapi omoni lelo ata yo moko moni yango pe na wenze okosomba ngo te po lelo komi avancé faut moi ba o wane utaka po wana soit disant c'est bien testé oyebi bato ba diabolisaka kisa bonkoko balobi ezanga dose na ba intellectuel omoni azeko koloba kisa bonkoko ezanga dose soko ba bino mela verre moko na tongo verre moko na poko c'est dose te dose faut à la graine ça fait mal omoni bato babungisi kozala problème eze moto alingana no kiboye tango na lobi christianisme na moni yo osasuki moke te kombo ya mo Kristo yaka kosani na bomo ya moto moto ake na islam fo longola kombo na eto yambo ya kombo na fo ba baptiser ye Mustafa Jibril Ahmed adui kombo barabe boko comprendre bato basé na islam basé na plus de sentiments ya ba pays arabe que ba pays ya Europe eleli na bango elateli na bango bato ba ya ba robe mingi ela ki sapenza ke elobeli akomi akotanga nano Korana faye kola ki arabe christianisme tango ye kumbi pe ya bango comportement bato bakei plus na penchant wana lelo eloko toko sungela bandeko l'église ndenge tondi awa na République démocratique ya Congo ndenge zete na mikili ya poto nzoka adage moko lobi mwana tosaka ye wana zaka na mapamboli soko réellement christianisme ko kezala lipamboli ya mokili na biso bayindo ndenge tosambelaka na mindele banani bakoki bapambola bino batuna bino motuna te moko sosola ete christianisme ba mindele soko inspiré bango na positivité po ezebo nzambe na bango biso soko pesi biso malédiction to inspiré biso na négativité po ezebo nzambe na biso te. Voilà, quant à moi, je dis merci à tout le monde qui m'aime, tout le monde qui a Châtelet la Star. Tout continuer à s'abonner à Châtelet la Star TV. Déjà, on est dans le baboyotel, dans ce bakomi, abonné à Rouge au Criquet, aux Amobimba. Papa, nous chutons vers la fin de notre émission. Moi, quelques questions. Moi, je ne sais pas, il y a l'Africain libre de prix, conventri. Abinangana Tuna, Kiti Yabakoko, Oyo Balobaki, Tobatela. Est-ce qu'ils ont déjà dans ma bouche, on a biso? Toezaka na maboko bapaya matondo na koyanola na ndeko apesi motuna toze na kati ya itumba retard etango mosusu ya compréhension ya bandeko balandi ya biso ba congolais en particulier ba indo en général ndeze ko umisa kiti ya bokondi wana ezonga soko to sosola ki ete mondele telelo azeko zwa ba mboka ya Afrika lokwa ba colonie na ye telelo lokwa ba commune na ye to zonga entre biso to namanaka to salaki na bandeko mosusu to lobaki awa bato batalité mondela bomi Thomas Sankara abomi Kadhafi aboma ba Kwame Nkrumah aboma ba Mbuta Lumumba aboma ba Mose Kabila aboma ki bango po ya nini te po balobaki kiti ya bokonzi ezonga na peuple to koma bongo ba maître ya mabele na biso lelo ba telemeli président Kabila souverain na ebibino bo silika ka motolo bakutu te to bundela ka kiti ya bokonzi président Kabila fanda te bo silika ka te AVC komi makasi na je ko bondela bino problème ya tension komi ko boma bato okomona na minito muke loboko etombani lokolo biso
toze ko koba etumba Fumu Kimbangu asalaki prophétie il y a 4 présidents alaka 5e président te. Bon, question au pesali toucher pe point nanga parce que yango de aussi ça lango to clôturer nango prophète Fumu Kimbangu aloba pour na 4e président. Est-ce que 4e président na prophétie pour na 4e président? Est-ce que 4e président wana Joseph Kabila ako la kaka ko zala topé ndenge bazo postuler déjà awa ako postuler na été ako zala na été ye kaka ndeto to longola pour batu mususu ba bazala. Nauti koloba tout à l'heure eze tumba. Omoni mondela telemei makasi koleka na tango ya président Kabila poyebi. Moto yonso oyo a échappé destin na ye liboso na etika la kamolili. 4 hommes président ye wana photo batela. Po balobaki na tango na ye moumbo kozala te ye moto kokumbela mboka oyo misolo. Mondela lingite prophétie kokisama. Yango aze ko combattre ye makasi. Toze na kati ya etumba biso tolobi toze kokoba kobatela ye biso tolobi toze kokoba kobatela ye 4 hommes président Fumu Kimbangu ala kaka tangaka kombo ya président Kabila kabangete soke koisamaka Jean-Pierre Bemba 4 hommes président République démocratique ya Congo tongaki to pesa ye bokasi na molimo soke koyaki Nkoko Tshisekedi Félix Tshisekedi tolingaki to pesa ye bokasi mais loko koyi président Kabila kabange 4 hommes président te naze ko interpeller bandeko lelo esika tokomi tokeba po soko bobungi na destin liboso etikali molili prophétie lyonso ezalaka na des alternatives. Emmanuel ayaka te po kufa na kuluze ndenge bomona balatisa ye lingwanda wana babaki na kuluze te ayaka po hériter trône ya koko na ye David botanga na généalogie de Jésus Matthieu 1 qui t'a tenacé. David azalaki roi spirituel, azalaki roi physique ya Israël. Mais kokoso terrain pesi mobulu. Jésus ne sika kenda na parlement ya Israël sika bazalaki ko fandisa mibeko akenda kokota na temple. Bolobi bien na Jérusalem Yesu akotaki lokola mokonzi. Makotaka mokonzi te. Mayaka po akota nde mokonzi, mais kuna kotaka lokola. Et ça la mindenge nini? Barome bato ba coloniser Israël. Barome bato ba bomi Yesu. Mais bangonde ba komi Biblia. Force à christianisme elle le fandi na Rome. Te. Ponce Pilate sokola kama boko. Atuni ba peuple israélite. Na Jésus Emmanuel Jésus na Jésus Barabbas. Tobo manani totika nani. Israël bango moko. Baponi ndeko na bango Emmanuel. Atuni bango kilo oyo. Edzongela bino abingeta tondimi. Yango libabe bo konzelongo na Israël. Lelo bo monaka Israël Palestine bitumba ya libela. Nzoke salaka mabele ya lipamboli neteni na bango yango Emmanuel ayelaka. Biso peto keba. Likambo yeba pesi biso na eleko ye. Na kozanga koyeba. Mokili ya molimo koke délocaliser yango. Barobaka afeli keze na forme ya revolver gâchette eze a en RDC. Soko RDC kangolami afeli ke kangolami meto keba. Soko to saisir opportunité au na président Kabila 4 hommes président. Papa tamozolo ba que bino bakoko botali la prophétie wana mais mi beko pe à l'état ezali que ba constitution ezali elobi que deuxième ou troisième mandat ezala raté. Mais tamozolo ba que to battre la prophétie eza quoi ozo ko to sa mi beko ya mboka pété. Na constitution yango pe na to si yango ta. Ah bon? Oyebi je pas si tous na pesa ndakisa to fandi baninga mibale. Ngai na père de famille avec 4 enfants. Mon ninga na tomo soazé célibataire to azé nouveau marié sans enfants. Soko ya lobi apesaka 5000 francs ya bilia. Ndakisa na wana fwe tout ange jesika na bomo inanga. Te yaze ye na mwasi na ye na goligoso na ye. 5000 ekoka bango. Mais ngai na ze na goligoso na ngai. Na bambasi soko mine. 5000 francs bato bali ya loso ya mafuta batia ndembi ya pamba to bali yani te constitution française et baleni na ba réalité ya France ndako ya 3 chambres na salon et kokite na ndako ya chambre salon ba réalité ze ya kokesana constitution biso to copier lelo webi lelo
tika pesanga mwa ntango na limbola eloko oyo ngai na yo ntango mosusu constitution epesi biso chance te nzoka nde ntina ya moto valeur ya moto biaze na biango te me oyo ye azali valeur ya moto lelo ozali komona esika ya baloni bato bakosalaka bilanga bati un licencié na science politique est-ce que akoki ayeba pasi ya bato basalaka bilanga mpo nini mpo na constitution balobi moto oyo aleki diplôme d'état akoki te azala candidat non c'est faux moto na moto abotami na elembo mais moto asala kelasi atanga wapi soko lelo bozali kozila valeur ya moto diplôme d'état mais moto ya liboso abandaka kelasi azalaka na diplôme ya nini te école nini esalaka basavant ekozala te nzoka nde soko tozongi na constitution ya bonkoko na biso mais oyebi baporteur bakotikala kaka bato ya pasi mpo na libela nani akolobela bango na parlement mpo pousse-poussera kokota parlement te. Merci beaucoup. Émission na biso ezokende vraiment na suka ezokende na suka te mais ekomi na suka oyo eza première partie na moni makambo eza très intéressant awa oyo faut tozonga sur deuxième partie mpona baréponse oyo baquestion oyo nakozwa par rapport ya émission tozonga lisusu epa na yo tomeka suki osolola concernant makambo oyo tolobeli lelo mot de la fin mpona bato oyo baza libanda oyo mpe baza awa oyo babungi ndenge yo lobi babungi mponga nayebi nanga babungi na bango te oyo babungi bazonga na kati ya bokoko parce que yo mo posano na bokoko mais olati biloko mindele na moni montre mindele basala na moni chemise ba mindele pantalon mindele na ebite soki bokoko nini eza nzoto na yo so ezaka poza mwindu na suki nde yango bokoko na ebite matondo mama nanga ezaka kaka bebo soki ezalaki tofandaki apo tobeta masolo ya bibelu ya basi nde émission lingaki ezwa 2 heures du temps impuissance sexuelle wana tala molai ya manaka maloba ya ntina ezalaka kaka bosito tobandi balobi tokomi na suka molato biloko ye ngai nalobaka yango eze trop archaïque badeba wana bandeko bazali na mikili ya poto bayibi yango malamu koleka histoire du textile moto abandi elamba moyindo Moïse est né grandi en Égypte so boke na mokanda na bino ntango akei pa beau-père na ye jetro na Madian mokanda ya bangolo poso pembe ya bino bayindo te bino bokotanga nsiku mianse mono anza tango akei pa beau-père na ye jetro na Madian nzete peli moto balobi Moïse ôte tes sandales car c'est lié être saint wana zila nalobi okotanga nsiku mianse mono anza makanisi epresedaka mokanda soko lingo komela mwa lianga na mokanda ozena na makanisi te osimbi ekomelo ze kokanisa na kobanda na nini yo nde oze lilala na ngai na lingaka mingi ebandaka na makanisi toyei kolamusa makanisi ya bato sima mokanda ya bayindo ekoya mais pona bungisa makanisi te na lingi naloba bilamba bayindo tosalaka bilamba nayebisaki écriture euti epai na biso toamboma bakor totonga bapyramide moto oyo atongaki pyramide azalaki bolumbu azali komata likolo kotonga pyramide te mondele aefase lisolo na yo azalisi lisolo na ye mais soko tozongi na 14e siècle mondele azalaki cannibale bazalaki koliana évolution ya mondele eyei ntango akangi bayindo akumbi epai na ye bandeko bazali kolanda babeta www.africara.com bokomona biloko mingi boyebaka te ntango mosusu bonga bopesa ndakisa na simbaka telefone moto moyindo moto asala ascenseur moto moyindo lampe tempête moto moyindo biloko miike mondele akutaki biso tokelaka biso tolobi kimia ya mfumuki mbangu balongo mpe bankoko ezala na bino esika moko te bonzambe ezala importé ebandeli ya biblia te na suka Genèse te apocalypse yo moyindo ozete basala kopi kolete ya biso mfumuki mbangu molobeli pelisiko ya loposo moyindo matondo vous aura temps ya rotanga otanga Genèse te na apocalypse ozo temps kasi opesaki ndakisa awa te baboti bamemaka biso kuna te na lelo nga naze na ntina natanga mokanda wana te soko nake na fandi tango mosu na koi na cantique de cantique point moko sensible oyo bino bokangaka ezaka ba point moko boye oyo bino bozorango bokomparango na makambo noir bon nous citons déjà quelques salutations na bato bayebi yo napesi mbote na bandeko yonso na kokoka kotanga bino te soko na bosani mosusu ekomi ngai na tindaki boyo bosana ngai po nini nalingaka bino mingi bosouffrir moto ya dzoi sango yelelo etungisi makanisi na ete to mituna soko christianisme ya te biso tongaki tozala sans nzambe
donc le quoi bakumbaki mokanda wana nde nzamba akoma na mabele ye te tozala mayele tofungola boyebi tokozonga na bino mpona kopesa pole na mai tozangi kolobela lelo matondo mingi numéro de contact na bato oyo contacter yo mpona question ntango mosusu nga moyen nabenga yo ekozala te bango babenga yo par yo moko baye balingi bazwa biso to balingi basilikela biso bosilika na 089 86 222 07 bosilika na 089 86 222 07 mais bokeba na AVC matondo mingi. Merci beaucoup à Lobby et beaucoup bana AVC parce que AVC est à makas nabi ke brobenga boko silikate. Quant à moi je dis merci à l'équipe technique au Baswenga Lelo. Je dis merci à King Kitenge Kabengele Nakata Paris. Je dis merci à Caberson Kabengele Nevandeuil Nakata Londres. Je dis merci à Roberto Yeni Nakata Angola. Merci à nous tous qui nous aimons. Binonio surtout au Bolinganga Penalinga. Bino merci à Ndaya Maïle d'Africain Libre, mon papouche, mon partenaire au fils, Motema Centre à côté la force africaine. Merci à ma grande sœur propre non Singalula, Motema Kijos Maya na Paris na Mele maman na Emi et Winner. Je dis merci à Kojak Noah, tendance solide à Paris, le sénateur Baobab Azola, mon juriste d'affaires Dan Marc Angelo. J'ai dit merci à tout le monde. J'ai dit merci à Gelor Kitoko. Balbi Gelor Kitoko na katia Paris. Balbi mon papouche oiseau sala. Maramba Kitoko ezomona. Florent Pambani pe mon papa na bi kalami tozo za na katia Kine zoninga na makasi. J'ai dit merci Binos Bolinganga. Retrouvez encore cette émission sur Africa Telema TV, Moindo TV et Congo Bopeto TV. Merci à Nengwa. Nengwa na moi non. Chati la star, groupe cinématographique La Liberté. Liberté!